à page. Après ayoka kisoni makasi po yalingaki asambusanga akenda loba makamba lokuta epa musala nzambe mais musala nzambe amona ki keza vérité te. Après pasteur abengaki ngai a expliquer ngai to seki kaka to kumisa ki nzambe eleka. Après so ye fiwana oyo yeskoya na makamba bandako azwaki bambongo ya batu o azaba batu basaka na aéroport po bangager batu na misala. Alors abengaki pe garçon wana ndeko ya mwana mwasa ya ndeko mobali ya mwana mwasa na malade ya diabete na mukolo ndako ko masala kate ya bengaki bango akende ko engager bango na aéroport bangosana na aéroport. Apesi bango numéro ya téléphone, apesi bango kombo bakende kuna babenga mutu azala kate atambusi batu musika ya pamba ngako na zubi lamba ya sika na pesi ndeko ya mobali ya fi wana zina malade ya diabete ngabino foza kitoko za representa lozo kende kuluka musala ifo mona na miso abatu bakenda kuna batika la komona mutu te ozomona ke omoni kokosi batu akeba moni mutu te mais azo continuer ka kokosa ngana yebisi bango bona ngasusu nzela ya fi wana te to continuer ka kobondela nzambe to yebike nzambe to bondela ka apesa ka misala asaka makambo ebele. To bandeka ko continuer ba prier, to continuer ba prier. Après mwana mobali wana aye kozwa musala. Mama nazi musala ngabino. Il faut to landa ba directive ya nzambe. Musala oyo eza yango te. Alors to zela susu mususu. Mwana mobali wana baye ko benga ye na trois entreprises ye ko benga ye azo yeba te soki akokende kosala wapingana esenga atambola na benediction Abraham nzamba bakina ko pambola oyo ko pambola yo na ko rejeter ba oyo ba ko rejeter yo batu nyoso mona bondela ka pona bango nzamba komisa ba batu minene baye ko zoma mobali wana baye ko chaye numéro 1 na musala. Mwana mobali wana abosani na engai mutu na bande ko sale ba prière ake pa pasteur kotika dimi. Pasteur, merci pour la prière na yo o salela kinga itala dimi na yo yangoyo. Na mona pasteur abenginga abi mama Josephine. Ye mwana oyo yo ayako pesa nga dimi. Nga saki ba prière na ete. Muta saki ba prière na eza yo. Pona ni yo zui dimi te oke pesa mutu o abano sambelo. Eza ngate mutu na sambeleli yo. Mwana mobali wana ayoka soni alandi apparaître pasteur aza meti. Comme aza pasteur aza na kombo na katangola amoni ke ifo akelende kokumisa pasteur abosani na ye muto shaki to na maladi na makasi na maladi ifo na telema na kopesa bilamba agendo luka misala na sala boye nazomoneka lokwande kulanga mibali na pesa ke mbonga taxi yaka ke église chaque jour to bondela ka to luka nzamba sunga yo mwana mobala na bosa na nyonso abosana nyonso yazi musala ake kopesa matonzi na mutu oyo asika ata kuvanda ta sambela pona ye pasala bibozo la kata jiske muta sambele liyo eza ye eza ngaite sopone okende kopambola mutu asungi yo to zo kopambola nga no ngalo za dimi ote foke kopesa ngo ye ngasi pase zona yo dima pesi yo zwa abandi ko sala mutu vie bongi mutu depi so mwana mobali wana azonga ya zero. La nzamba pamboli yo kokele kokumisa mutu mokili te pambola nzambe oyo akumisi yo. Le yoke kokumisa mutu mokili satana oyiba semence. Satana yiba semence akoma susu mutu pasi. Asa sa musala azonga susu vya kunyokwa mapona nini akendaki kokumisa mutu ya mokili akumisa ki nzambe te. Bino bana nzambe bolanda be exemple yo te bokumisa batu te bokumisa nzambe bolanda be